architect mama Yasima Motombo Banakin Bana Bundes na pisi bino mbote mingi vraiment wabino Brigitte Maya aye lisusu libosa l'écran na bino poto solo la moi moke bomo mesano vraiment tous ça émission na bino sans complexe émission na bino oboyebi vous aura toujours présenté na wabino obolinga mingi Brigitte Maya hein donc kaka na sans complexe tolobi balobi il faut te décomplexer bango banani wana nga éviter donc to landa kama solo ndenge nezo kende lelo vraiment Brigitte Maya azana Congo check TV Brigitte Maya c'est kibino que non elle na éviter soto benga monini quoi donc lelo vraiment ezama solo ya check TV hein masolo check TV wapi pa ya yemoko vraiment boss mutombo babi ya bobozi wapi na bundes masolo ya carré donc son émission masolo ya carré masolo eza carré donc voilà lelo vraiment toza samedi 23 juin 2018 et Brigitte Maya a sepé là qui vraiment asolana bande konaye parce que ndeka tozoloba esengeli vraiment to sungana et c'est vraiment tout sungana et ça vraiment important celui to moni que le kamu qu'ils ont marché na communauté biso ba oyo et puis ça meni biso que to simba micro pour to solo la na bino na bandako et c'est ngeli to salango donc voilà le pourquoi lelo Brigitte Maya aye liboso na bino pour to solo la alors thème na biso ezanini lelo nazanga mo na plateau nazana invité te na kanga moko lelo ngana ngaka to solo la vraiment les que c'est la plaisir na sponsor na Sa Majesté premier chancelier de Bundes Mokondia Balman balobi mboka na bakonzi nango les propriétaires Oumela place aux papa Oumela donc voilà lelo to solo la thème na biso ezali comment organiser une fête. Vraiment, je sais que Bissoni surtout tous na Nzambe, toyebi maloba Nzambe, toyebi que fête ezali pe na Bible parce que Nzambe alobaki que moto akobotama, moto akoyeba ye et puis moto akobala. Apprendre liwe koya. Donc, eza ba étape moko oyo eza important na vie ya mutu. Alors, na étape wana lelo Brigitte Maya alingi to solo la concernant ba fête. Modèle ni biso to sala ba fête na biso. Bande ko nanga eza sujet moko vraiment vaste. To ko solo la mo nyonso lelo te. Lelo to ko solo la moke. Comme ça moi nambu to ko bomba to solo malembe. Le to na système ya pape premier donc Popol Mokelenge le prof tous un bic na fait tout bando koma et ça bien pour bisonyo so tozo yekola donc voilà comment organiser une fête bande konanga je crois que pour mutu asa la fête et banda non nalikanisi idée mutu afandi atali ou bien événement moko ezoya pour la fête bande konanga bolimbisanga na kozonga moi sima ndenge na uti koyebisa binona il y a 3 étapes où ezalaka vraiment que c'est important pour moi peut-être à fêter. Alors pour la cosa la fête toyebi to sala ka fête il y a communion pour les catholiques ba sala ka fête ya communion fête à communion faut koyeba et ça quel genre de fête fête à communion et ça fête ya famille ce qui toyeba pelo wana malamu ce qui tokei to pusani toza na ba fête d'anniversaire alors kuna to bando décortiquer ngo malembe pour photo expliquer bandeko anniversaire nini opese ngeli to fêter pour biso to komata une année ya mwana anniversaire na salle okomona ba parents na bolimbisanga basala na mariage te ba bana na muté mais ba ke ko louer salle pour basala anniversaire ya mwana ya une année oya yebi na ye loko moko te puis ba kobimisa mwana na la musu 0 heure mwana batasa la na ye mais bo sala ka fête na bino oleke boko sala fête na mwana une année on va expliquer ça. Fête mususu ezali que mariage. Fête ya mariage ezali fête o ezali que ndenge balobi que le mariage soit honoré de tous. Donc wana eza fête sikoyo o ezali que na famille na baninga. Donc ezali sikoyo une grande fête eza fête ya mokete. Alors bande konanga to lingi to
expliquer nanu moke na kotanga bino ba point ndenge na seki bino to simba nanu bic na feuille pe na to tie pe na papier wana to komana. D'abord premièrement idée ozino nous likanisi ou soit to yebi ke non moi na comme na 10 ans pour les catholiques, moi na besoin première communion. Moi na besoin première communion maintenant il faut aller maintenant à l'organisation. Organisation ikozala ndenge nini comment te kosala moi fête wana pour normalement première communion ils appellent fête ya munene te. Surtout les baki on a ba kine ezalaki après l'église boye na ndaku famille ba basangani bon voilà ça se passait comme ça. Mais lelo est comme le collabon. Bolimbisanga na yebi ke biso to aka na bandenge na suto memela makam na biso to komo bongo la mope kompe une grande fête et batu batani litongo mais fête à communion et ça fête batu batani la tongo te ndeka no to yebisa bino to pusani muke to kei ko banda ko préparer fête moto asokola kambala baka mosapi moko esokola ke longité bande konanga. Alors tant yo zui likanisa yo ya ko sala fête associé partout luka bande ko basunga yo. Ce qui aux na bande côté, il y a des organisations. Il y a des organisations. Comment biso tolingi ko ça la fête, mais tolingi ko dépenser té. Je trouve ça vraiment na éviter vraiment s'occuper ça na babikolo mususu mais lokola Brigitte Maya alobelaka makamba ba congolais. Donc il y a moins nazo ko s'adresser pardon na communauté congolaise. Tant que yo oligo ça la fête na yo, c'est préparé. C'est préparé et na yebi ke ba mama makamwana mingi eza vraiment na biso. Mingi eza na biso ba mama. To lingi koyoka te ke mutu songolo a fêté, a sali fête. To lingo yo kangote. Donc eza lokola neti Caroline de Monaco azo bon sa fête na ya mariage. D'autant que yoki que de Monaco azo sa la fête. Non, ngape fona sa la fête. Non, mais de Monaco azo sa la fête peut-être elle s'est préparée. Et sa mariage. D'autant ma femme na belle ba moni que non en tout cas siko peut-être papa le bi que non papa William le bi que siko il faut na honorer moi sinanga. Donc voilà, mais place bazali sur comme bandi ko sa la préparation. Et ça te que ono kaka bongo boy malamoko bobandi bolali bolamuki 2 jours, 1 mois, 2 mois, bandi ko nanga. Non, bolim surtout biso ba tovai na poto. Comment to na mboka mundele aza organisé. Mundele organiser makambo ya kosala msu na 2 ans. Ma bandi déjà préparation na ngosiko makambo ke le kana 2020. Il y a déjà en 2018 assez abanda kibiki na fait asa bande kokoma moko asa bande kolongola point moko biso to ça la fête il y a 2 jours tout ça la fête il y a 3 mois avant ils ont préparé et voilà pourquoi tombera toujours na échec na ba fête na biso tozongi moke toke na ba anniversaire na kalanga na yebi ke mutu po le bakakoksi 50 ans ils ont qui problème. Et ça qui problème à ce moment-là, comment on mukolo mukuri. Ya ukomanda yo ebi basolo na obeta. Bisolete okola abaye na 40 ans. Lelo biso moto le kango. Bandi kunanga. Lelo batu nyonso bakomi ko fêter 50 ans. Et comme le la mode. Et ça m'a pété. Et ça m'a pété, il faut fêter na yo tant nzamba ba. C'est le mikolo yo monique au sala fête. D'accord. Mais tant que vous avez la fête na yo, ce que vous faites no ebonga. Babi faut le kabatoka ba Brigitte Maya, hein? Parce que Brigitte Maya azana makabebele asalaka. Na ko yiko aider na organisation. Et ça ka Brigitte Maya te. Et ça na bato ebele. Basalaka musala wana. Il faut que luka bato basalaka ngo. Basunga yo, ba aider yo. Comment okoki ko sala la fête na yo to boite même ata ce qui ko réussir à 100% te. Mais du moins, faites na yo eleka malamu. Bongi ça ba moyen parce que yo li ko ça la fête. Bongi ça ba moyen na yo. Solo na peut-être na famille na yo, solo na bato ba ko sunga yo, soko ko luka ba sponsor. Oluki, hein? Le roi net na calamité na o fêter pe o yanga 50 ans. Donc déjà José Osobu anti-terreau na or na yebisa ke déjà papa. Yebisaka Nemi Kankou déjà na Willy de Bundes Bobongi saka déjà parce que Kalamingité 50 ans Brigitte Maya
Donc il faut battre déjà ba kota na ben na yo ba kota ba aider yo ba sala pe moi pour organiser pour makambo esimba. Yo lingo ça la fête na yo bande ko nanga. Na yebisa ki biso tozwa bik na fête. Premièrement to ba ki idée. Deuxièmement to que la préparation. Troisièmement comment va se passer la fête. To qui associé banani oyo ko linga osala mo ko nenga na lobisiko ke ngana c'est déjà José Osumu abunga ma déjà voilà na ke na check TV ko na bisi boss ngabi boss ngama solo déjà karaté 50 ans donc ndenge bozo na bilili ne zo bima wana donc na lingi pesa la na mo jour wana pena bongo po lelo pena boss alobi ye moko abi si ma caméra le mutu musute brusquement ezanga mo pena fona lamba pena po ya wili musheni code mondial ta au monde ayo vraiment donc kitokos donc voilà bandi ko tozo continuer ton nini oyo ko ça la fête toza na mboka poto to yebi toza na hiver toza na mois été na biso ton ezaka bien parce que au conseil la fête na décembre te malili makasi ki bato bakouta misika ba ya na baton wana tala kaka toke na likambo ya date toke na problème ya salle oyo ezali susu grand problème salle ndeko nanga zwa salle oyo ezali peke na place moko oyo eza ke moto nyonso tu na moto ya za na mutuka te akozwa transport akoma bien pe alonga pe bien na fête na yo azonga pe na ndako ni malamu. Yo que nous avons tout ça na côté beaucoup industriel, quartier industriel, côté ça que non, ça difficile pour nous comme makuna. Donc ce qui nous doit makolo, et ça n'aille pas si fort à luka taxi, déjà aux autres côté ba dépense pour la fête na yo. To bossa la kelo kwana. Fête des até pour que ça va tout sur ba dépense. Yo beaucoup mutozo comme ma fête non donc. Il faut bongama. Tant to comme na salle wana. Bande konanga. Quand la l'air ba fête bande ko leka mutu mo bande ko kipi ma décoration azala kité fête ezala ki fête ozalaka bon ba musika salle normal ezala propre c'est tout mais les lots ma solo échange et ça ka ndenge moko ndenge technologie zo kene na mbang ndenge pika makambe belé pe zo changer que la salle doit être décorée salle fait la décorer bande ko nanga alors ça on est cause la décorer ce qui fait nous et les bien alors il faut chercher des décoratrices. La décoratrice bazali. Ceux qui ont dit que non, nazala mbongo ko futa la décoratrice mais former famille, botali internet bo luki biso to boya kate. Ngako ko bouger nazo so la bino, nazala décoratrice na décoraka mais na pesa rapide ba to ba idée. Ceux qui ont dit que non, on lingo sala mwelo ko moi moké, ozana ba moyen mingité. Alors, au côté d'internet makamunyo so ezali nango. Tu peux bien organiser ta fête. Mais exactement que non, ok qu'on local décoratrice, après si on prend les gens bêtisier moutou pour la fête oh ya yo non. Côté non to comme to fongo lango. Dès qu'on est ciblé eza vaste thème auto sur la lelo, mais to fongo lango n'y a tous les lotés. Malembe neto wa ko pesa bino pena ba petit détail. Poto yé ba pena derrière na biso ezo sala ndenge nini modèle biso to sala ba fête na biso. Tout le monde à côté il y a décoration, toké n'a pas invité. Bande connaît ce qui bino fête ya communion de nezalaka. Et ça fête ya famille. Biso to yeba ko invité batuté. Ozo ça la fête na yo olingi o invité mokili mobimba. Po ba ya ko mona yo ke voilà nga bougie mal nazo fêter ba fo ba ya ba mona. Non. Ozo fêter po na yo o sepela. Bambula oba kisita mbumo inayo pona mwana na yo soki azozwa première communion ou bien pona libala na bino mais il faut yeba banani wana il faut yo o inviter. Tu ne veux pas quand même inviter tout le monde, non, il faut yeba bato ko inviter bandeko il faut yeba quand même ba essentiel, faut yeba ba essentiel na vie, c'est très important. Il faut que essentiel dans la vie, c'est très important. Bisoto kamataka makamune surtout to sangisi yango kaka bitoto ekosi mate. Botu na bayombe bale batu balamba ka bitoto wana botu na ba modèle ni balambi na kango. Bazwa carton. Pour kolamba pour ma dire ça jeter. Et ça jeter, il faut zolango temps pour bima kitoko.
Donc ils appellent les moutons, nous ça la fête, non, en fait nous ça mélange à makambo belé. Hein? Et ça mélange à biloko bato bakolia, il y a masanga, il y a bateau bakoya na fête, il y a beaucoup de choses. Alors, na mélange no yo ningo sala, il faut te préparer en conséquence. Il faut te préparer en conséquence. Et ça te que non, ok au louer ce que l'on ni pour y a au kitisa yo na place à fête. Mais na casa fête on va te bailler na kati biloko akolia esili. Mayo ya komela esili. Masanga esili et comme ba invité ba komi ko le bateau au cadre ba sponsor bateau ba sunga kawana hein neti ba yana na grâce va si mukana na po yé ko to na buka na tumula kaka oh non non to ki mana na station non to komo ke ko luka masanga na station ya fête ya mwana yebisi binoke to bongisa kate to prépare kate parce que eloko ils a préparé moto bandi ko préparer fête na yé pendant au moins une année to lo bakaka donc abandi ko somba déjà masangane parce que masangi pour la kate pour ceux qui toke na ba vin du bon vin et ça vin oyo e wumeli ya mone ça vin ya malamu. Mais comment il faut préparer fête dans 2 mois au lobby qui est réussir? Mais non, on va m'azade tout ce qu'on constate. Tout ce qu'on constate, tout ce qu'on débriller. Tout ce qu'on débriller. Mais là pour débriller, on a tout beau que tout s'est pélaté. Oui, tout s'est pélaté. Mais alors comment? Comment? Pourquoi on a la fête non mais on a la concurrence na fête à Moutoumoussousou. Tout beau été concurrence, tout beau y a mais la concurrence il y a bien. Oh, et ça que non, au tali, et ça qu'on a ngandé na salaka, et un monstre na sala tellement non, alors tendance qu'on a salé non déni, hein, ma vis. Comme ça, peut Nathalie a copié, hein. Celui qui est à sala indéni. On se comprend, et tambola en débongo. Ça donne ça, ma sala indéni. Voilà. Pour nous, bongi sa concurrence to boya ngote eza bien mais pour ça la concurrence te ezali que non le kola ya sala ki bonga na ko sala ko leka ya ye na bonga boye po non po yo boye po nini boye wana eza ya yo eza mutu musote toza na besoin na ngote batu bazana bango na besoin na ngote batu balingi ke tant brigitement ya bensi biso na fête na ye batu bazana bien accueilli. Vous avez un protocole, donc vraiment je regrette. Naïbite bolim bisangandeka na ibsibino, eza sujet moko vraiment vaste. Te mon nene to fono male balembe. Vraiment na lisungi nebi ke bande ko mususu to bo landango bo benga bo pesa ba idée. Parce que justement ezana pona bino. Nazana ma pona bino, nazana pona bateau mususu bakoka koloba boyete abenga bi amaya omoni boye na lingo loba boye. Voilà, donc c'est la bino bo benganga, bo pesa nga ba idée na bino lisusu comme ça tout avancer. Comme ça tout fongola. Moko ya ba thème na pardon ba partie na pesibino to ko ba do fongola malembe idée soke ye to ba ndenge nini préparation et ko sala ndenge nini to ko sala boye lo ndenge nini to ko somba boye ndenge nini mutu na ko sala boye mutu ni na ko zongisa boye nakin kutu bato bakoma ko sala ba fête au mono directeur de la fête coordinateur azali ya fête nakin banakin bo fana bino bo umela banakin bo lekina bino bo fana bino parce que bozana bino biso to mona comme son dire biso nde batoza bien poto oui mais bino na moi muki on a ka bozana on attend na kenekin OK na fête nakin au sentir que oui na kené na fête au sentir que na kené na fête biso batoza place au pena que monde la pesi biso donne l'opportunité nyos de bosso na biso monde la pesi tout mais tozo ko saisir en moté tozo ko sale la moté na fait na biso qui quoi na makaya mo c'est comme si on dirait fête aux alaté intégration nulle toi quand a besoin quand quoi na makaya toi na besoin quoi na makaya na lobete ke ko na makaya bo ezalate ezake non na zo la que non na linko lo ke non to lingi babilo kwa c'est trop nano na ke na fête té une fois moi j'ai essayé de faire ça na fête bo au sali cocktail ba to bazo melate
te. Ba mesana te. Ba mesana te. Donc na yebite donc tous un problème parce que là vraiment on voit Sabino ezana président de la UJCD, Union des journalistes congolais de la diaspora, Popol Mukelenge. Popol Mukelenge a organisé soirée moko balobi. Je crois que nous allons Nam ezalate networking dinner party le 18 août 2018. 8-8 président. Na évité, ya masola 8-8. Na évité sur le moyen de place le 18 août 2018. Donc voilà une soirée de gala. Balobi. Na on accepte donc à quelqu'un. Na kanisa boss azobe de langa binomo pena bomoni président postilikaté hein na zuka parti na biso ba mama balobi bo sakana na ba robe soirée balobi bo bimisa ba robe soirée balobi bo lata vraiment ndenge sengeli ba papa ba sepela tango obi ma pena ndako papa lobi oui Brigitte Maya ndenge wana penza ba papa balobi noir non bino pour venir de débilité na na psychiatre président voilà costume en noir vraiment bien habillé des balbaka tiré à 4 épingles cravate bunana lango ce qui n'est yokam toyeba vous serez accueillis cocktail champagne gratuit ezala na mute bandeko président beti no territoire ni na oye baté ezala na mute donc vous allez vraiment accueillir na champagne gratuit billet eza couple 30 livres je crois voilà 30 livres parce qu'ils sont à Londres 30 livres et single eza na 20 livres donc on est qui sa publicité na aussi na régie parce que na ligne na makambo na éviter na boy na anglais mindondo na aussi na régie va balancer biso no publicité on a vraiment il y a soirée networking dinner party comme ça bongo to zonga sur na plateau to continuer ma solo na biso. Voilà, merci, vraiment merci bisous Tolandi, Tomoni vraiment bisous Toyo qui a écoyé le 18 août à Londres. Donc, à Londres vous la bisous. Brigitte Maya na ozarate. Donc Brigitte Maya ozalana. Donc vraiment, IJCD Moliba. Toza elme belé hein ya dimema bango nyonso ya France ya chomi ya lolo babi kulu tunabiso anzangate donc nous tout la pro hein RTNC babi au quoi na Londres donc voilà donc vraiment tozangate balobi ki ba place eza limité organisation ko kozala ku neza ya suka. Donc vraiment tout où est la peine dans le mango tout somba déjà bien na biso nga déjà des ça na réservation nga déjà donc bobu kanate bossa déjà la réservation na bino bobenga déjà parce que et kozala vraiment top. Merci beaucoup na prof. Merci beaucoup na Popol Mukelenge na ba idée ya boye parce que botala ka bino moko vraiment balobi que non to kende tozo connexion c'est ça.
C'est ça. Yon tozo luko on a kutana manager moko boye, on a kutana na kene, hein? Yaka na soirée wana ezate ko soirée to poite ko no ba soirée na so to sala kadoke pour na ko se divertir to boye yango te mais wana siko ba beza soirée ya connexion. Prof, te faut daka popo mukelenge pour sala mama modelo. To kutana kuna le 18 août. Comme ça, tu vas m'assurer de voilà donc, tous les gens donc ils ont la Gracien Vice Moukane, la grand frère Nanga. Yépe a organisé deux choses à la Bundes. Le 4 août 2018, ils ont un playback, il y a Miss Tula. Voilà, il y a à Paris, il y a la Bundes. Donc, Azali Mouto a la carrière solo naïe. Et Aïmba déjà na ba mission na biso pe ebele ba fali ba mission ebele Aïmba na bango, c'est vraiment une fille qui chante bien et très belle, elle a vraiment bien, elle a présentable donc binomoko ba na Bundesliga bukanate vraiment le 4 août bisognon surtout na Dortmund adresse bon là on a bilili to la no publicité on a bon mon amour comme ça bisognon surtout que nous soutenir grand frère na biso Gracien Vice Moukanana. Voilà, Gracien Vice Asuki Wanate le 15 septembre. Wana siko Gracien azaye mon côté. Et makama minene Gracien sanani na balma. Voilà, Gracien sanani na badamboka mais pour basala concept ya soirée wana ezali Dolce Afro Night. Donc eza que eza bafricain nyonso tout. Il y aura des différentes nationalités. Donc, surtout différentes nationalités, donc les Congolais, Camerounais, Ivoiriens, donc Bangonios, Bakozalawana et la salle, et ça le collab Olympia. Donc, ma vie, salle à la pro. Donc, salle il y a bien, tout hésité, tout ça déjà bien la biso online, tout pour l'accepter nos publicité, beaucoup mon amour, acheter déjà les billets. Online et cause la bien mais to boy pété ceux qui peuvent monter consommer online même sur place aussi vous pouvez aussi acheter les billets et ça na Oberhausen. Donc voilà to comme que na suka ndenge to beta masolo na biso to lobike to yekola biso nyo surtout tozo yekola mais makambo eza important na vie to ba pe koper sa valeur to ba vraiment koper sa valeur. Que ça la fête pour son la sala qui ndenge to lobi non ça la fête na yo pour yo olingi o sepela pe olingi bateau ba ko ya ba sepelisa yo alors tiens bateau à l'aise parce que fête des alliés tant yo so ça la fête pour yo sepela olingi bateau ba ko sepelisa yo alors et comme pe problème bateau wana pe o tient bango à l'aise. Donc, on va se retrouver, on a que oui, en tout cas, tu sais là qui. Même si tu peux réussir à 100%, mais du moins, même 70-80, et ça va bien. Mais ça, c'est que non, faites ayez, yo, l'ouki n'a aucun son, madame, quand surtout, ils sont pas si calmes, ils sont pas maman, ils sont pas un problème. Au l'ouki n'a aucun son, madame, l'Europe, non, il y a cher. Au l'ouki n'a aucun son, madame, il y a bien. Mais ma camo est important au tali à côté. Autant les bouma bateau pour la fête, tu vois, tu vas bailler à la maman peut soumis na fête, mais il faut qu'il y ait à manger. Madame Moitikala, Kezanga, Masanga, et c'est le Gozanga, te soma dam. Et fais zala, il faut que tu vas mêler, hein? Il faut que tu vas mêler leur soif. Surtout na ba été boye, molunge, ba tu vas mêler, c'est pas comme kumba. Et ba tu vas conduire. Il faut mailler ça les belés. Vraiment donc na évité bandeko naza sûr que to resunga mingi vraiment na première partie oyo ne na ebisi bino oyo eza première partie to continuer ango to ko solo lango les sous prochainement pour to meka ko expliquer les sous malembe ti na yebi ke ko sunga biso to meka ko changer un peu modèle na biso ya ko organiser ba fête na biso. Voilà mon dîner c'est que bino lelo pena tous qui na Congo Check TV, hein, ouais, pas ya boss Siboumou Tombo, vraiment, balobi boss mo bien solo la bien, donc vraiment boss en connexion, quand on est pour la vidéo, connection, boss est connecté, donc bo benga ba na Bundes bo bukanate,
ozana lisolo na yo ozana problème ozotungisa yo kobukana te benga Check Check TV tokoya partout ozala toya to solola soki polingi yo moko oleka na plateau benga kaka ozana fête na yo olingi ke bilili ya bien Check Check TV benga ukomona do yo mo ozomona ne bilili maya zo bima donc voilà tokos minga olobezate ba mbote na bino nyonso partout bozomi Congo Check Check TV na kini pardon place bozali bino nyonso tout je vous love bana kini bino mo boye bina lamino fort. Je dis bonjour à ma famille, papa qui bien dit maman Koussou bonne guérison, ba parents nanga baza malade bonne guérison et nazana une grande famille donc na koki kotaka komba mutu mususu mon côté atinote eko bebelanga donc bino nyonso tout bozala bien place vos amis. Bisous à mes chéris Glody et Diana Sumbu, je vous aime beaucoup maman Lela bino fort donc voilà tokute na bino malasima. D'ici là portez-vous bien bana IJCD bino boyebi kaka IJCD nde makambo babi monsieur ezate bana Kassav pardon nalingaki na bosana na ya kozwa lisumu nzambe balobi bana Kassav batelemi mutualité KV de Bundes etelemi to kabami penza nataki président na biso wana kuna tokuti ba welelo mena frappe encore azana biso ba Ferdinand toze belé donc binonyo surtout ba mbota trop et to yemike bana Kassavubu ya Paris bazo fêter le 14 juillet awa donc voilà Kassavubu de balbi Kassavubu ndeska batamaye mboka sika to betela bino masolo to ko sele bino émission boko landa histoire ya Kassavubu bushtima za mwana kave ya tongo mwana Kassavubu ba tongo ne grandi na longwe Kassavubu mikili donc voilà bana Kassavubu ba mbote bele place de Sobozami Franklin Makwiza Serge Daniel Binonio surtout voilà bana banalia donc voilà ba mbote bele place de Sobozami botika la malamu tokutani malasima merci beaucoup. Na Congo Check Check mama yasima motombo